Atana salina papa nanga, atana salina mama nanga, bakolinganga te lokola Yesu, Yesu nanga nyonso. Atana salina yaya nanga, atana salina lekina. Répétez la soirée, vous êtes déjà fin. Ma couleur a été mouillée. Yesu wana wa mikolo nyonso. Simbisema yaka. Gonga moko eleki ebele libanda okobana nesika eleki santue otundanga na motema ya mabokanda ya bolingo kolotuma manayo Yesu wanga wa mikolo nyonso atana butu atana Yesu wanga wa mikolo nyonso. Papa, mama nangayo bakolinganga te lokola Yesu nangayo ya Yesu wa mikolo nyonso. Yesu wanga wa mikolo nyonso yende ayebi bomoi nanga lusolo atana butu atana moi ayebi bomoi nanga yende asungaka le cœur olinga motema nanga. Batakokela
Mais ben bango. Omoni ba Malembe koto. Tena kuna. Walo zadio. Yoka. Asali kobeta koko koko fungolela ye ya kota na motema na yo. Ben voilà, ben notre père, balinga Rabi Mavinga, ndene sebino agence solo yango yo FB International yande kona biso congolais fiston basende o azo sala musala kitoko musala na ndenge ya sérieux na ndenge ba na nzambe toza a na maringa 72 wa pesika bazo kita bomoni conteneur weza ofungama biloko ezo kita calmement kitoko makamunyo so poser il fait tout ça quelques interviews mais ne peut-être aux nani tozo Thierry. Thierry, s'il vous plaît, tout pour s'en Thierry Aza, et ça moi bien. Bonjour papa, bon niveau. Santé calme. Santé calme. De l'autre côté, conteneur formé, banda tango bleu zo kita malembe. Il y a un secret à boulot ou izandengeni. Secret boulot. Sérieux. So sérieux za lango. Mutayi atiaki lipa. Le ba oyaka. Le ba oyaka. OK. Sérieux logo zaka non. Zaka sérieux. Oui, que ça boulot. Et là, papa, maman, il a messé yo, il s'est dit membre de la vie. Donc, ça vous aventure pour venir sur tout ça là. Bakar réserve. Bakar est dans la carte. Il y a la carte aussi, il y a tout déchargé, carton là. On a Bakar et la carte pour tout quitter ça. Si les clients sur FB International, ni niveau Hollande absolument. Même si les clients sur FB International, nous sommes là. Musalo pe koma boye bino mbosa pe koma bo. Soki toza sérieux na bino bosa biso confiance musala koma munene. Lowa tozaki sérieux na bino résultat yango. Boya ebele. O zane eloko tia au moins ndenge koma bino mo. Fret rien ezali, transfert d'argent tout ezali. Donc biso eza obengi otiela kuno bengi donc so za sur place to peso za te te mbongo esili yaka lobité biso même ine so za kana moya transport no tie mbongo ye to peso mbamba ocha pema ya fufu kuna batindeli code ne ba azwi mbongo wa fufu wa ki paso mbia la mbimbala moko donc biso za kuté otie te stock esim tozo zela te système na banque ezo lega te biso to na système biso mo na nzoto donc pesi kuna a to pesi mbamba moko.
merci à toi Thierry. Tozo mon repos. Ce F Fiston Azatem ta coordonné à boulot. Ah, Moussa les autres les kitoko. Tozana FB International agence d'assure. Tout me kotuna tuna batu. Et ça moi bien. Et loin en attend qu'il faut ta toko balso na biso. Voilà. Tozo ko balso na biso. Toi na maman na biso mpandia wa. Maman son pandi moko ya ba fidèle ba client ya FB International agence à solo ba pesa Fiston ba scène de confiance et bonjour madame. S'il vous plaît. Il faut le papa la confiance à solo. Bon, en tout cas papa Fiston hein, confiance Fenza assuré. Tout ce biloko na biso sans inquiétude, sans problème. Yango, na kimia nyonso pe na pete nyonso. Donc, vous avez confiance. Vous avez décidé. Voilà. Merci beaucoup. Babina qui écoute. Obana qui écoute. Qui écoute. Merci. Mais écoute, maman bonjour. Bonjour papa. Maman TV. Maman TV. Yamora ebia benga ngaka Maman TV. Maman TV. Ah. Maman TV. Confiance au principal Fiston ba scène de F International ils eza ya ebele talaka ba kolinyo surtout tozui totiaki et comme bien pe na temps moké na satandaki te ke na kozwa yango avant na zonga donc et comme na sepeli papa Fiston oneza kana cheba kolino kezwa na kin oyebwe banzadi ozongi eye okoma 3 mois après pas Fiston eh papa Fiston azali kolandela abenga hanga tout le temps Maman TV bateau comme Brazzaville. Maman TV bateau comme Matadi. Maman TV balongo na butu ba okoma na tongo. Donc évolution c'est une raison kende. Papa Fiston bengara donc na sepeli. Oui, si bande comme ça nini o bazana na ba mensonge o bazana kozela ba kolina ba koma raté. Oui, si ba oni kona FB. Ba changer té parce que ba contretemps pesa la ka. Ba contretemps OK. Papa Fiston a koki ko sala quelque chose de donc biso to sepeli na biso biloko ekomi contre-temps ça arrive hein? Merci beaucoup to savez pas Maman TV to qu'est-ce que pas Maman radio. Bonjour maman. Bonjour papa. Santé madame. Et aussi ba landi ya Fiston ba sende ba client na yini par rapport à sérieux wazana. Et si ka Fiston confiance assure donc batbaya ebele parce qu'il y a un tout monde à parole. Abai qui est comme début juillet, tout le monde est comme début juillet. Tout le monde qu'on a bien et puis tout ce pays va se jouer les cas bien. On va continuer boyer, à bien, à changer té, à l'andela toujours moussala na des prêts. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pour rajouter, Yemoro Fiston tu es nini. Après ça biso carte à fidélité. Yemora yebiso ezani carte à fidélité. Koba awana FB International agence assure makambo kitoko bande ko bazwa maman sur le téléphone moi commentaire moi bien noko bonjour papa ouais fidélité na FB International té ah pena confiance aux ala na biso de ah pena j'ai confiance sur les gars Fiston zan de kona biso dengi awa pena makambo za OK na sepi ici bande ko msusu nini wana ba karo hein ba karo uti mikili uti na Panama Makao et outil na Panama penza. Ma outil na Panama. Bazan so bako sesengana ka bako lukaka luka. Et en tout cas, au bazana on a confiance penate pas à Fiston en tout cas bazana confiance à Fiston. Ah pena sigue les gars. Sigue les gars des sérieux venez aller. Ouais, confiance penza ah. Merci beaucoup. FB International té basé na fanda. Aba na ngwende ne. Ngabena bakisi le mapambo sous conteneur mususu zoya sous calamité bo yeli sous bo mona bato ba sepela bena. Donc sérieux za musala makasi ko ça avancer. Tara biso baki sabilo tara biso mo. To yi baraté. On dit maté ga ko kitabilo mais yem takita zo poré ba na clé na ngai na tem sous ka kuna. Contact yango. Mais na rapporter ya basende. Et ça la maté. Tel niveau porteur ya FB International mais ayaka na karnaye akiti biloko akei boulé azo à combien? C'est ça. Voilà c'est que na ngana basende. Mais to lobonga na kankala mingi à suivre. Lotozati. Est-ce que bakar mozo kitakala te FB International agence assure agence mo sérieuse na FC bino ko bukanate yaka pesa benga transfert d'argent ezali transfert rien ezali donc aérien ezakutu utie bloko lelo lobby na tongo comme na Kinshasa sans problème
transfert d'argent ndenge balobi de autant muto chambongo kuna obenga na Kinshasa so EPR azo chambongo na 14 ans dans l'agence à Misueli Mbongo na Mbala moko FB International des fois agence assure toza awa na nataki futa wana blogo zo kita deux carrés na kati ya conteneur ekita. Merci maman Méline Zemba, merci mingi maman Odette de la foi, merci fils Kinkela, merci mingi Lévi Cyril Arsène Modabi, les garçons capables, merci pas ya pasteur Kossi Landou, merci à vous toza awa toko balso na biso FB International agence assure. Allô, c'est Mickey Lopez. Ah, bonjour. Naza en agence na Kasavu na Maringa. Et si kaya yatindenga na obenga ya na ozwa ete, yona bina benga yo. Ah, OK, dans l'église.
D'accord, nakomi awa nakuti biloko nde balobaki orphelin ezali et puis ekoli ya grande fois mpe namoni yango na nsima et puis bamiliki na ye ya komela ezali bamiliki ya komela ezali ezali carton ezali bakomi pasteur de la foi oui biloko baorphelin eza carton monene sikoyo komemango nde problème na omemango ndeni naloueka mu transport ok pas de problème c'est bon. Ah oui, assuré vraiment. Na kuti biloko nyonso vraiment ezali nyonso pena oya lobaki na moni yango peza. Chance moko bien. Là c'était de le mauvais dans un fiston Basende international. Na boni goûter la kitika na shaba na zela nka moto. La kitika na shaba na moni mama ajisa na musika. Ya na nka sur shaba dans Maringa shaba okotika mukie. 2 ou 3e parcelle au mon agence en Wizala. Oui. Bah, tout est bien, baza, boza, dona bango, boza, dona bango, batonda télé. Ils ont vraiment agence bien attiré. Au le konayo, aux amours sans problème. D'accord, ok, c'est bon, on va Kalate na ko manangai. Non. Et tout le musique est comme une kid bonga non à la casa vous commanda ko ebunga ndeni. Non, c'est l'amour. OK, merci beaucoup ma belle Nazoya. D'accord, merci. Salina mama nanga bakolinganga te lokola Yesu anga wa mikolo nyonso ata nazali na yaya nanga ata nazali na Yesu anga wa mikolo nyonso bibo moinanga atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu anga wa mikolo nyonso
Voilà, je pense que vous nini to vider conteneur oyo ezaki ya kotonda FB International, agence solo, agence mo sérieuse, makambo bien awa ba koli ba bloko ba pasteur de la foi pe kitiko kitawana. Je pense que vous moni yango. Merci Fiston Basende. Ba toka ba Fiston se bazalika mwa mingi. Mbemboka o makambo se évolue, mbemboka oyo makambo bien eza ebele. Tala musandenge eza kitoko alongoli chômage na mboka pesi bato misala. Bomoni porteur aka na carnaye. Tala sérieux. Merci à trop maman Nathalie Zeko, motema Fiston Basende. Merci et pas Julien Basende, merci papa Ignace, merci l'homme de Dieu, papa Eric Basende. Merci na FB International Mobimba. Merci na ba fidèle ya FB International. Merci à tous. Voilà. Merci à trop et pas ya FB International. Bato nyonso oyo bapesa confiance na Fiston Basende. Wana kanisi maman nanga Nicoletta, na kanisi maman Ngebi, bonne guérison maman Ngebi. Bato nyonso ya FB International. Merci pas no bana notre père. Na moni maman de la foi. Merci pas na yo, merci na bato nyonso. Batika Blou na bon pas Fiston, Angèle Boyika, Junior Boyika, merci pas Nabino, maman Michel Epolo, maman Mireille Isanga, Bino Nyonso, Boebi FB International, agence solo nde yango oyo. Merci Nathan qui fout azesi mabilili, merci mingi na Gauthier Kele kuna montage pes trésor tingi na son équipe Mubimba auto travail kana bino Bogo Sanderson na bo sanité, merci pas Nabino. Mois prochain tozo FB International. FB International babi FB International babi transfert d'argent, c'est-à-dire tant on pesa mbongo na France na Paris, au benga dia muto amilekela kuno zo pesa abazo zo to benga pakan tic-tac écoute pam pam de temps où pesa kuna na kini déjà muto zo na maringa 72 entre Chabasso sa place au Bungezati. Transfert maritime, transfert aérien, au ticket logo pas Fiston au bengi ekutu. Papa ya ko zoye mo ko atina ndako azui. Transfert maritime to transfert aérien au foutelier transporté. Aye nango lobi nango za Kinshasa, confiance à boye. Na on a mon on na RDC. Bana notre père. Merci pas na bino tout bana notre père. Merci surtout na confiance. Merci na soutien na bino dengi bo soutenir Rabi Mavinga. Merci na association de la foi en Christ. Merci na bino nyonso makambo kitoko ezande awa FB International kitoko makasi. Merci. Mois prochain transfert maritime donc Kalata dans 2 ou 3 semaines Masou Amsezo Koma to fond là on se voit mon abisso mais transport aérien, c'est-à-dire des transferts aériens et ont aussi un transfert d'argent posé. FB International, agence assure. FB International, Souka. Bakenda
Lobby lundi 12 juillet ndenzoto ya Papa Kouchi Kinkela Nathalie, père biologique ya directeur ya programme ya de la foi télévision Rabi Mavinga et bimaki na morgue ya hôpital général de Kinshasa ex Mama Yemo. Après destination na cimetière ya Mingadi kuna esika bayaki kotika nzoto ya Papa Kouchi Kinkela po epema pona libela kolela mawana motema nde ekaraterizaki bato oyo bazalaki wana. Prière libondisi epai ya berger oyo ateyaki biso batu oyo totikali tobanga nzambe po jugement atananu ekomite kasi liwa ezali na yango toyeba ndenge ya kotambola. Wete yo yebi moto nyonso kati na biso mikolo na se na moyo oyo. Ebongo pona yo nzambe monaki ete mikolo ya papa ekokaki tala tino sepelaki ete mosali na yo akende kopema. Oui, c'est vrai. Aumeli mingi na maladi kasi nzambe pai na yo monaki ete tango ekoki okende kopemisa oyo ezali mwana na yo tondimi mpe totatoli ke yo topesaki biso papa yo mpe nde ozwi ye tala ntina seigneur totiki nzela na ye na maboko na yo tika ete bisika oyo obungisa mpo na peuple na yo azala bien akei enfin que seigneur jésus oyo nyonso ekoyaka mikolo ekoya encore une fois biso tokokomisa yo. Inconsolable Rabi Mavinga oyo abungisi papa na ye na pasi na motema. Rabi Mavinga aleli talisinga sia Ba témoignage et Salemaki, enterrement et Salemi. Vous avez réellement instruit les petits enfants se posent des questions. Mon père est parti. Pourquoi il est parti si tôt? Nous avons dit que c'est pas si tôt. Il est parti à 80 ans. C'est beaucoup. Merci pour tout. Et Sengali koyeba ke Papa Kouchi Kinkela Nathalie akufi atiki veuve na bana pe bakoko. Ba comédien oyo bayaki ko assister Rabi Mavinga oyo akufeli papa bango pe balobaki na micro ya BNB magazine. Ouais, on appelle ça y est, très sincère condoléances d'abord à la famille biologique na ye. Courage à mon mobile parce que soyez les bienvenus dans le monde na biso ya ba orphelin, c'est-à-dire ezalaka boye nzambe pesaka voilà, c'est-à-dire azalaka na courage biso batu totelemi totikali rachetons le temps car les jours sont mauvais. Vraiment mes condoléances à Rabi Mavinga. Courage eza nzela biso nyonso. Donc ata tosali ndenge nini. Donc ezaka nzela na biso nyonso. Bandeko ya église centre évangélique de la foi en Christ oyo Rabi Mavinga azali mokambi na département ya presse bazalaki wana de la foi sécurité P bazalaki wana de la foi TV P bazalaki wana représenté par ba cadre P ba agent na bango sans oublier Mwasi ya évangéliste Jean-Paul Mayata Maman Rita P azalaki wana depuis morgue ti na cimetière ya Mingadi bona kolakisa bolingo epa ya ndeko na bango pe mwana na bango Rabi Mavinga.
yango pe ezalaki justifié na présence ya Gasef oyo ezali orchestre ya église centre évangélique de la foi en Christ boyoka bango. Évangéliste de Ningonde Yepe a édifié qui peuple de Dieu Oyo bayaki ko assister na ba obsèque ya papa ya Rabbi Mavinga. Bible Elobi na Matthieu chapitre 5 verset 4. Bienheureux sont ceux qui pleurent car ils seront consolés. Biso, équipe complète ya BNB Magazine et Longona Cordon Bodrikanda to présenter ba condoléances na famille Mobimba ya papa Kuchi Kikela pe na agent na biso Rabbi Mavinga autrement dit Mosakoli.